Bati Télévision. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes Nabinoke, Bishop Azara Moko na RD Congo Oyo. A bana ba émission avant que tout le lot, ba pasteur ebele ba banda. Pinza Bishop a bana ba émission bana ba nonande, a bana ba émission déjà ya ko bela mamwanzambe, ya ko beta banzondo na ndenge ya danger, mais lelo tozali awa 66 ans Oyo penza indépendance, lelo to mona Bishop awa. Aïe kobungisa kar na ye ngape kaka na kidi bane pati bantula lukila bino ba information à danger na mona Bishop ou afandi sa masolo. Bonjour papa. Bonjour. Lelo 66 ans. Il y a indépendance. Le temps que yo ozali mosali ya Nzambe. Moi liloba pona bana Nzambe na 66 ans oyo. Bon, merci mingi papi nazali bishop ya liboso ya église te baba bishop basé belé ko ba osala Nzambe mutamta na grâce Nzamba pesier. Voilà. Ngai babenga nga episcopo mambongo ebuma berté na linga ngo mingi na lingala episcopo. Voilà. Nazo kumisa nkolo d'abord pour na 66e anniversaire ya Congo. Nous disons merci à Dieu parce que neti makamba Congo e banana bisote. E banana Lumumba babunda bazui indépendance. Indépendance en pe mundela tika biso kimiate. Voilà. Mundela za na besoin ka akonda ka biso likolo ya boisitoza nango. Voilà. Kokota ko s'imposer nde baboma Lumumba. Parce que Lumumba idée nezalaki ke Congo congolais. Et puis azaki ko bango Congo pe okabona. To moni makama Lumumba bana lo bati lelo. Ouais. Mundela za toujours sima pour na otia désordre, ko tia mobulu. Alors ba congolais to réfléchir 66 ans indépendance. Ouais. Voilà toza toujours ko kabwana. Toza ko inana mundela ko utiliser ka congolais mususu po aboma congolais mususu. Voilà. Si to comme un esprit ya bomoko le moko le Nzamba pesi biso facho. Nzamba za Nzamba ya bata. Nzamba za Nzamba ya temps pe ya circonstance. Ouais. Président oyo tozo pesa Nzambe merci parce que nazolo bango sans flatterie papier. Tango akomi mukonzi ya mboka. Ouais. Aleki na ba prestation de serment eleki mais événement oyo marqué vie na ngeza événement oyo abonza Congo. Et pas à Nzambe. C'est-à-dire que era bonzaki Congo pas Nzambe no ba Bishop. Nga nazaki kutu na stade te nazaki na ndako. Tango bandi ko sambela. Pour na Congo na maya miso kitingai. C'est-à-dire esengomo na motema mbali bosoto mona président oyo azopesa kiti ya Congo Nzambe avanda. Omoni koyeba Nzambe kozala mokonzi wa yebi Nzambe eza avantage. Voilà. Beaucoup koloba n'importe quoi mais acte à poser et sécuriser pouvoir na ye pe ezobundela Congo. Tu comprends? Quand tu pesi mboke pa Congo, tozana ba politiciens bazali bana makanisi na bango. Tozana ba mindele pe bazali bana makanisi na bango. Toza pe bo bazana Congo bana makanisi na bango. Kobo na te Nzambe ya likolo o ba pia mboka oyo azape na besoin ya ko diriger yango pe ko bundela mboka ngo. Tozo mona yango mbana mbala to pesi ko merci au moins to vani na réflexion biso zo réfléchir tozo réfléchir de façon que est nga na vanda ki na Goma na yebi Goma malamu na vani na est mingi na yebi ndenge bandeko baza kuna eza mboka bakotika bango na kimia te par rapport ya bozio kola pesi biso et par rapport ya ambition na bango ya mabe baza na mais simba te Congo etikala ka moko siko eloko ya esengo esali ke to se presso à part makamba obonzi ko bonza mboka Coupe du monde. Oh là là, 52 ans. 52 ans. Depuis l'indépendance tozoa tokenda na 74 ilelo. Donc calculer 66 ans na 52 ans. Bambula boni o biso tuya ko kata soloté depuis indépendance. Voilà. Vous voyez, mais Nzamba za bien, Nzamba za malamu, tout le monde RDC zo beta, façon peso beta pour le bito na match bien que les indépendance donc comprendre que na niveau football en tout cas toza na indépendance. C'est-à-dire kuna somo ezate to banga mundele te pona nini parce que bana ba beta ba yebi et puis ça biso esengo après mon konza mboka et bana bazo évoluer. Je crois que mercredi pesa likambo tout est possible, ça peut arriver. Obini pona mercredi penza qui to gagner papa ngalo moninga yawa voilà papi le monde ovanda so muta bando finga yo na yebi papi na yebi place na zo ngala osepena muto te na olingete na okumi ça été pour Philippe papi neti ndé dans un congolais so bando tele meto finga Congo to pola to sabu papa na oseka yo na webi so toujours que biso to gagner voilà et Angleterre to gagner anglais parce que yebi que banani ba alma balongwe baso ba Paraguay mutu ba Paraguay mutelongoli Allemagne elongwe
elongo na coupe du monde cela veut dire que bon comme appelle Angleterre elongo nango voilà elongo nango petit moi c'est à ce que ça na lobi vient à côté pas chef nanga abi chef lobi to na match abi tika to pour la chef au moins match wana to gagner yango to longoli ba anglais vieux fresh to compte beti to kebe ta finale na Brésil to gagner Brésil to na coupe maman chef abi sort dans mon bureau donc chef et ça le matin ngai ça linga elengi mobo congolais mobo azo ko ba bien pour na mboka net to comme na finale c'est possible c'est question seulement entraîneur na biso coach na biso a gérer ba joueur na bien ça ibi bango match to beta contre so player weza makasi ngana ko bango te so uzi mini wa eza makasi uzi big stars odi to beta en 3-1 à moins déjà que ça qui toko ça qui sengo dans espoir ezali donc en tout cas pour sa sixième autre lobby qui meza na mboka toza na bomoko to bunda pour na Congo na biso bande ko na biso yoso bazali banda na Congo bazonga na kato que tant to gagner équipe on a Gome sepela qui fort ouais to moyen omona yango donc mais sepeli banini ouais mboka na bino ka mboka na bino ngana za na Goma na mona tangu na moni type moi zo tombokela ba étranger boko ka mboko yo te boko zwango te bazo bi muto azo silika na ngabite na ibeta bi azap mutaba Congo ça dit mutaba Congo azo fasha pa na Goma bi na mboka na biso mubuta sa musala mboko ya bolo ba n'importe quoi te mubuta sa musala mubuta loba mboko ko kabola te Congo eza moko olongwa que va na Goma eza mboka na yo tu es chez toi donc moi je pense que tozo déjà makambo belé donc on a compris que tant aux absences na bomoko po esengo to akina ngo jour wana Goma sepela ki Bukavu sepela ki alors nzamba sunga biso tozonga eloko moko puis to souhaiter toujours en tout cas victoire na ba léopard na biso nzamba pambola oui bishop tolungi oba moi un moment ko pona ba pasteur mingi oba zolanda biso penda pona 66 ans oyo il y a indépendance na basali nzambe to tika na bomoko to kabwana te basala nzambe tozala na bolingo to se soutenir mutuellement ko sepela te tango mabe komeni ndeko do mususu yo leki na TV pour critiquer pour yo ndoza malamu azande ko na yo il faut toujours to bunoko mona ta mukolo moko te basango batelemi ba critiquer basango mususu na makambo na bango to ko mona ta mukolo moko te musulman atelema a critiquer molimbu moko boye a critiquer imam moko boye to a critiquer o ba se ba dévier na musulman na ko ngozane ba o muso ba critiquer ye o eloko ça les habite ba se critiquer raté to batelana bon moi na biso toza na bomoko netinga par exemple nazo te ya lelo na église moko sur l'indépendance spirituelle c'est-à-dire quand on parle de l'indépendance spirituelle on parle de la liberté spirituelle toza na bosenga batonza bana nzamba za la libre mutana likabona yo soza na don ya parole de connaissance toza na don ya prophétie alors yo mutoza na ngoto critiquer te po eza grâce na mapesi ko kanzaka te ya yo ndeza ya nzambe ya yeza ya nzambe tete bisons toza bana nzambe toza la bomoko toza la musalo ko la presi biso toleza ba pate en kolo eloko munene to mba ngona nzela malamu ti yeso akozonga to présenter bango liboso ya nzambe voilà les hommes de Dieu soyons unis nous sommes dans la diversité des dons mais nous travaillons pour un seul Dieu que le Seigneur vous bénisse merci beaucoup azana bosenga ko sola na ngai ngana za mwana ya Edina bala na bimina sia makolo ya tata wana ça c'est mon école ozonga na plus 243 81 70 61 311 donc je disais plus 243 81 70 61 311 Rozangai moko na koyamba yo tout ce que tu pouvais avoir comme préoccupation par la grâce de Dieu nous allons les répondre que le Seigneur vous bénisse. Merci chers téléspectateurs ne bolandaka émission na bino oyoyo bravo Fati télévision oyo le bilaka bino makambo ya solo solo tozalaki vraiment na ye moko bishop oyo babi bishop Bertin oyo afandisa idéologie ya makambo pe afandisa prédication engaye so ni prédication oyo bishop moi prière pour na bato bazolanda biso surtout na Londres bamoni vraiment moi prière à toi seul la gloire Seigneur bénis toute personne qui nous a suivis à travers cette émission et laisse que ta grâce couvre ceux-là qui croient en ton nom et que qu'ils soient toujours vainqueurs. Merci pour la grâce au nom de Jésus. Amen. Bino bogi prière qui est bishop penza oya fandi sama na nzambe te oya fandi sama na elembo oya kolo abimisa bana ebele lelo tozomona ba apôtre David tozomona ba pasteur Dona baza ebele penza oyo bishop afandisa oyo abimisa bana vraiment kaka ndenge ezalaka ngai na bino tokokutana kala mingi te ciao. Bravo Fati Télévision. Bravo Fati